Bonjour chers amis internautes Bandeko Banso Balandaka Rango TV. Aujourd'hui, ce soir, Nazongribino Ponako Solola, moi Moké Makamezako de Kalamboka Congo. Qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Toka Kiawa Mikoloriki, président Félix Antoine Tshisekedi Akendeki na Angola Kokutanana Lorenzo P. Tatawana ya Rwanda tobengi na kombo ya Paul Kagame. Paul Kagame na bandi Burkina Sangote azali toujours koluka asa sali plus de 23 ans déjà na pouvoir, mais alobite akosala lisusu 4e mandat. Pe azali na posa avant da lisusu au moins 20 ans lisusu na pouvoir. Bande koba bolingo ezako senga ba réaction na part ya bato ebele ba ko banda d'abord na bango moko ba kolomboka na bango kuna. Mais biso tokola na makambo wana na noter parce que tozo comprendre déjà que ba occidentaux ba multinationaux Kagame azali motinda mina bango. C'est-à-dire makambo nyonso eza koleka na est ya Congo. Nde yango nokwa na bite balekaki na ngambo ya Angola kosolola. Mais nakobimaka wana sima yakobimaka wana batuni président Fachi mituna à propos ya Rwanda alobite na exclure nano makambo matali bitumba biso na bango te. Donc possibilité ça toujours que parce que tous on a conflit. Donc l'essentiel est aline bato baza koluka ba mema biso na loko to bengaka dialogue. Masolo ya ba dialogue. En tout cas franchement un bon Congolais n'aimera plus avoir des dialogues na makambo Italie Rwanda na Congo. Ce qui te continue ko solo la na Rwanda et loko ni ko komela biso kaka o komela kabiso na tango ya Kabila. Kabila na tango ya président Kabila Joseph, je parle de Joseph, makambo ni nelikati. Ba kende ko solo na ba M23 ba solo la kena ba ADF bango na tozana bango na pouvoir. Ba nyangala kata ba oti na jamba ba ye ba kota na pouvoir. Sikoyo ba vanda. Mais ba branche na bango etikala kaka. Bokaka président Moussa Baki bino ba député ya Est bolongwa na ba troupes armées. Balongba na ba troupes armées to balongba te. Mais pona nini président Moussa Kambo na lo bango bingi bokoloba te a ya repetaka makamuka moko wana. Pourquoi président Moussa atanga ki ba kombo te aloba te mototel longba na groupe armé? Ça veut dire que ce qui que bino ba député à Est a cité combo ya motote, mais ezali kolobate ayebi quelques députés au bazali na ba troupes armées. Les ADF, ba Mai, ba M23. Toye kokoma na conclusion déjà que Paul Kagame ndi azali moto atindaka, donc M23 azali ba motindami ya Paul Kagame. Mais sikoyo toyebi yango pe opinion internationale ayebi yango. Pona nini toko luka kosolola na bato wana pour que ba ya ba kota biso moko to bana mboka to kota na pouvoir angote ale bango ba ya ba koti na pouvoir. Bolingi biso to sa la politique, non, on ne fera pas tous la politique. Motora motoazen na branche na oya pona, mais bango so ba poni armée ya ko betaka masasi pe ko boma bato ko violer tous les jours baza ko violer bato na mboka Congo. Tous les jours bato baza ko fara mboka Congo. Toza ko tanga bibembe mokolo na mokolo. Et alors on va accepter de parler avec ces gens pour parler de quoi? Après on dira ah bato baki para mboka te makambamboka yo zo senga to kipe yango to lobelaka yango. Na benga ka bato boya na Rango TV boya to solola to pesa ba proposition na surtout luka ba solution. To yebi ki opinion internationale so baza ko mona ba congolais baza ko réagir na sens oyo nga na yeli na sens oyo nga na zo kanisa. Ceux qui ba opinion nationale moni penza que ba congolais baza ko réagir, je crois que ils abandonneront leur lutte. Nasi na loba na bino ke na Congo guerre ezalaka te. Ah, ta on a bi boy bato babangi. Non, guerre ezali kasi guerre ezali ya miyibi, yali nde ba miyibi ba yaka ba beti masasi ba bomi bato ba violer bato. Viol wana ezali pona ko intimider bato ya mboka. Parce que ba maman ba koma frustré, ba tata pe bana ba koma ko banga, bo bange kota na mboka. Na lolenge moko te soki moto akoki kaka aja ezama be bakimi.
Tomoniawa bato bakamati bakimi bake na Uganda bake kovanda na camp de réfugiés. Pourquoi? Parce que bayo kite M23 za nzinga ra Goma bango bakimi bakei. Tala beni tala bunagana tala bamboka na Ruzizi makamoni eza kuleka. Epai nyonso bitumba. Bana ya Kivu nanu bazala kimiate banda 1962. Rébellion et les kaka banda 62 ti na 65 rébellion ezalaki na mboka Congo mais kino lelo yo masasi bande beta na Kivu et beta makana yango kaka bavanda na no kimiate. Et Dieu merci bato ya Kivu bazapi moi têtu parce que ce sont des vrais frères têtus parce que ceux qui bato ya Kivu bazalaka têtu te mais je crois que Congo c'est kenda ngambo wana parce que Kagame est tout le temps là politique yango ya ba Rwandais ya kobetaka masasi na mboka Congo nyonso wana pona koyiba tala mboka oyo ezali atana poussière ya coltan te ata solo ya coltan kuta ezali te soki bayoki solo ya coltan yali coltan oyo uti na Congo to memi to ba memi ba kitnami yibio bakamata batiaka tina pune komema ba coltan na mboka Rwanda kokene koteka pe ba étranger ba mboka yango ba France yango na ba Belgique pe États-Unis baza ko somba coltan ya moyibi s'il vous plaît. Et puis basali usine ya transformation ya coltan pe ba diamant na Rwanda. Et loko oyo biso mo to kwa ko sala. To pe to kwa ko teka coltan na biso brut ndenge to lingi lokwa to zaina na usine te. Je crois que ba politicien ba kabatarano mais président de la République kabatarano moi me kokote wana pour que ba koka ko sala ta usine ngo ya transformation. Non kaki bato musu ba bi a te to tonga mur mais to koki pe ko tonga mur na Rwanda parce que vraiment makambo ba ko sala biso kuna ezai malamu te. Biso moko na ba Rwandais to yokanaka très bien. Et lobi nango bango moko basi batira ki biso batie ba bi ba congolais balinga ba forme. Ba kamati ba pesi biso ba forme na ba bi ale tokutanga na frontière to sola na biso mais makambo ya bitumba itali ba politicien non toti kana makamba usolola ka wana nana to ya to vanda to solola na M23 pour lobi M23 ba ya ba pesa bango poste na armée ba pesa bango ba infiltrer bazali kuna bato ba koya wana baza toujours na poste ya pouvoir donc ba koya toujours ko luka ko déstabiliser pouvoir ya mboka Congo likolo ya nini diamant or tout ce qu'il y a au Congo banzete na biso biloko nyonso ezali kuna na est yango nde bango bayelaka nde yango na lobi entre guillemets guerre ezalaka te yali bamiyibi nde bayaka babeti masasi bayibi kolta mpe bazongi mbango mpa na bango même soki bapoliticien bazali na complicité ya oyo bakamataka bazwi batimoli batekeli bango mais biso moko na mboka qu'avons-nous fait ou alors que devons-nous faire pour que tout trouver solution na makambo oyo wana ya bamiyibi wana bayaka koya koyiba coltan na mboka na biso. Il est difficile pour moi d'accepter vraiment que tout beta masolo susuna banani ba Burundi ba bakia bango bazaka pe na conflit na Rwanda ba kamati to kamati ba Burundi to yena bango to sali o to sala opération commune pour na to beta to benga na Rwanda même comme ça to kwa kipe Rwanda pe soki 40e bataillon ya Rwanda evanda kana Goma. Est-ce que les politiciens vont éclairer sur la situation en raté? Bon. En tout cas, trop d'infiltrés. Depuis que Batanga Biso a 500 personnes, il y a armée Bazali va infiltrer, c'est-à-dire Paya. Rwandais pe Burundi Bazana armée Nabiso. Mais depuis quand Oyoka pe que le gouvernement habite à Yambara Oyo, recensement, to contrôle. Oyo bazé ba étranger to kamata bango to bengana bango na armée to kamata bango to sambisa bango et ça la makate. Bon je contre banine. Est-ce que le gouvernement a yébité? Bon que ça gotambola kaka boy social et simbakate mais kako koyoka tata boye a ju immeuble bo tata boye a sombi immeuble bo to tu kokana oya sena kuna akamati a balbi l'actuel propriétaire ya même ligne balbi tata oyo balobi officiellement ezali baati et kozalaka jamais moto mosusu kaka bango bakombo wana na bao mosusu bauta na rébellion bango kaka baza wana batournaka même un nouveau président qui arrive makambo ezo continuer kaka na ndenge wana. Est-ce que vraiment y aura-t-il un vrai changement au Congo? Donc nous disons non. En tout cas personnellement je pense que on a lancé idée pour lancer une série des émissions
baninga bana Congo oyo bazali na mboka Manchester to na nzinga oyo bazali na posa ya koloba politique boya ba studio minene ezali tokokende tokovanda tokosolola tokosala ba débat. Je ne suis pas trop connaisseur de la politique mais bino boyebi politique boya na benga bino mbala bozo ya te poani tozo tika Congo kende kaka boy ezalaka te makambo ya Congo etali bana Congo ou alors boza na bino ba faux congolais. Venez nombreux, venez parler. Toza la pose à Toloba. Boya Toloba. Est-ce que tout ndima, tout négocier dans M23? Est-ce que l'Isolo va kende qui na Rwanda, négociation des alaki n'a importance? Oui, la diplomatie, to yebi yango. Si c'est que diazal quoi, même azal quoi, motoro alingi, diplomatie, c'est-à-dire il faut toujours aller malembe. Mais tant que bimi banda bi, tozo exclure possibilité à guerre parce que to yebi na makamba bato na ndenge zate. Ok, n'est pas Kagame alobi aye soka alobi bongo ezali elobeli na ye etali wana. Tala makamba ngo bato bonti ko solola mais tant babimi oya ke na sanso oya ke na sanso. Je veux pas analyser ici maloba oyo bango balobaki mais en tout cas pour les amis congolais, je vous prie de venir avec moi sur Rango TV. Boya to réfléchir to pesa ba télévision ekendaka na makambo ici kanyoso. Et si Kanyos Otolobiawa atteint 10 personnes qui est suffisant. 10 personnes on a atteint de bouche à oreille maloba et kokende. Donc bande konangai makambo ya kosololana M23 pour nangai ezali ba problème mongo na mona ngo neti toza kolukaka to enfoncer mboka. Toza kaka ko enfoncer mboka parce que tokozwa tous ba infiltrer baza kuna ba continent bango za nango ba Rwanda ale ba Rwanda na ba okamata ba koti su ba komi toya zo ba ru ba koya ba ririri ba koya ebele wana ilo bana ngo petit nanga na Belgique ba wasikwara ba werera ba vikira to boy makambo kokotsa ba rugwiza kana katwa bande ko bana Congo eloko na ngana lo bana bino yalité. Il faut toter mais la maloba makambo o eza kuleka na mboka Congo. Talaka nombre ya ba mama baza violé. Soki na tali vidéo musuna moni na tali na lelinga moko na ndako na bi mais qu'est-ce qui se passe? Mais que le kia on a kene église na vandi na ko sambela passer za côté ngai na msa motema na bi mais na okimate ya me ba passer na ba beta na bango masolo pete ba te na bango ba tuteke nzamba ko tata na mitema batu bazala ta ba changer ata. Toujours changer, toujours tika ba maman violée, toujours tika ba boumaka bato, bazo kata bato kingo, tout ça comme mon yango. Est-ce que vraiment ba seno be ba comme ko laksara biso, kaleza ki so toki ba bomi moto. Ba kati moto kingo place na bato ba ko yate. Mais c'est comment tina WhatsApp facilement et utaka wapi batida. Calculer bato bazé na front ba koka ko tindela biso bato toza tina poto. Allez, bango bazé na front et bimi pepepa et tambolite comme na mboka poto. Pemo kilo mobimba isaka poto karati. Donc bato bakoma na bango na facilité à kotala ndenge bazako kata banzoto ya bato, banzoto ya ba mama, banzoto ya ba papa. C'est comme si il y a un problème oyo et comme na ngolo la normal quoi. So nabi no te ba mindele baninga kabiso te bolobi ate ya lobi akosa kabiso te o para tozali na responsabilité mais papa maman bandeko bango bakamata babongisa bapesi moto ya bamboka Rwanda bobeta masasi na Congo po bozwa coltan bopesa biso bapesi bango mboko to yoka na ba radio to yoki ba information comment mina ba journaux ba BBC banini be bakomi lobi na zai ko la BBC na moni mama guerre bana bazai ko sakana bako beta bale libanda bayoki masasi babi guerre bandi bana ba pakati mbango ko pakata ba pakata kimbango nyonso bana bazala ki na soko une dizaine bakufi mwana moko kaka tikali pe akabwani na mama na ye atamboli ti akomi na liboso ake kokutana na mama na ye pepa mususu mama sepela bi na ndima kiteke na kokutana parce que bana bazai ko sakana basasi kote betaki nzoka de mwana wana moko azaki sauver. Bande ko ba bolingo wana BBC azola kisa. Biso na Congo to lakisaka nini? Alors, est-ce que tout tika kaka ba histoire ya tristesse wana to lukape mboke bonga? Na lobaki na bino biso so photo ça la politique pour mboke bonga non. O bazali wana. Bien sûr classe politique ya sika foya. Mais ba jeune bozali wapi?
rentrez dans la politique. Envoyez vos enfants à niveau politique, à côté de l'administration. Parce que biso, tant on a biso izakoleka. Mais ba jeune bozali wapi, ba jeune to tinda kabana na biso ba kende na ba domaine oyo et koki ko sala temboke bonga parce que vraiment ba minganga tozana bino besoin, tozali na besoin ba na armée, tozali na besoin ba to na politique, tozali na besoin ba docteur en droit, ba avocat, ba juriste, tozali na besoin ya ba to banso na ba domaine nyonso oyo ekoki ko sunga mboka te etambola malamu. Mais tout ça komona kaka soko tuni le lolobi aigle royal balobi a mboke zande ni abi a biso tozana biso awa soko tuni Cyril Modogo abi a makamboka nanga na kipango li soute vraiment et comment passer oko tura papi musonga abi a vie mbuta masori ya mabe vraiment match ya mabe soko bina blessi mu blessi mbabi a vie et comme gamaka ko sambela Roger Malala ko abi a gamaka na kipango pourquoi? Parce que bato ba komine loko to binga en anglais fed up. Bato ba lembi nde ko lemba. Tozo mona makambo to zai ko mona te. Ezalaka kalaba ko boma moto to ko tala yango te mais siko komi ba tindeli yo kutu kamata tara ne ba kutana. Et comment ngolo ko ba film porno parce que porno kalezaka tabou mais porno et si la tabou et comment mukolo na mukolo ba film porno ba biloko porno na ba sex tape ko tambola pamba lokola soki nini. Mais comment faire? Que faire pour que Mboka Nabiso ebonga? Eza kosenga nini conscience, changement de mentalité, mais changement de mentalité en quand on a présidence ya Congo bazene équipe moko babi ya changement de mentalité. Mais nani yango ça changer mentalité? Bakamata libiso alingeti pona makamba finance baza ko attaquer bato me bakanga bato lelo lobi bato bazongi. Ba mibi bazakaka. Mibi baza ko silate. Au jour le jour ba millions eza kokende. Tokaka ba ibaki mbongo lobi te culpabilité ça été bato batiki bango. C'est normal. Oh ba ibité batiki bango. Mais est-ce que mbongo wana balabi ebunga ki ezongi te? Ça veut tout simplement dire que moto moko ezali ayebi sika mbongo wana kendeki yango na ba bombi makambo na ba. Donc côté au balobaki baibaki oh baibaki te to moni ba maison préfabriquée bimi na banjela kuna e kangami na ba gar ba port moko kuna na bamboka ba Dar es Salaam kuna to mona ki ba film to ba photo. Mais à part ça situation ya est nde toza ko betela c'était situation sociale ya mboka. Le social ne réussit jamais. Ba sponsoring ezalaka kaka pona football, ba sponsoring ezalaka kaka pona musique. Ba sponsoring ezalaka te pona kubongisa mboka. To ba sponsoriser ndenge bazo sala makambo ko sponsoriser, ba tia mbongo na armée pour que to kamata to tia pena barrière ba tona ba kota te ba ko kazwa ta coltan te. Bo sa la pso na coltan pour que to ko kape côté ka coltan na biso moko. Ba ndeko ba boningo Raphaël ngoma molobe na bino na lobi pe na zoko kenda ko sukisa me ya mbotena sukisa. Toza ko senga na bino bana Manchester bo s'abonner kati na Rango TV. Soko beti kaka Rango sasa na par ya recherche ya YouTube. Soki au s'abonner et ko sala ngai plaisir mingi. Mais en tout cas na pesi mbote na bana nyonso Manchester bato nyonso balanda Rango TV mbote na bino banso na ko silisa na maloba ya mawa. Mawezali nini kati na mboka toza toujours na sango ya liwa oyo tozali toyebi ke tokufelaki ndeko Pichu Ngobila kufaki bongo na Sanzeleki kasi nzoto na ye ezali bongo kopema nano na hôpital kuna na esika ya Bolton. Mais cotisation ezali bongo kosalema na WhatsApp oyo ekambami bongo na ndeko na biso Bob Boto ye azali bongo ndeko na biso avandi kuna na Bolton. Alors, la communauté congolaise à Manchester azali toujours kosenga na bino bo ya elongo na biso banso to continuer toujours ko soutenir famille ya Pichu Ngobila pambate kokunda mutu ezaka makambe bele boyibira bola mutu communauté congolaise ezali ko mekala ko mesana na système oyo asikate to sala ka mutu nyonso. En tout cas dans les 6 mois qui suivent ou dans l'an qui suivent il faut totonga cimetière. Bomoni par exemple ya makambo salamaki on n'en parlera plus parce que ils allaient que le cannabis so botay na Rango TV bokomona ba oyo c'est salamaki
ya Kinshasa, moi tout là qui s'en va imagealité parce que bande koso to kei Kinshasa, to la bino ba image parce qu'on ira voir le cimetière de Papa Lema. Mais oya mama vero bon mona kiawa. To lingi to ya bato monsusu pe ezali envoi. J'ai vu ça qui bino dernièrement. Donc même ndeko dabiso pichungo bilabo s'il vous plaît, boya ko contribuer elongo na biso banso. En tout cas, to bengi bino boya ko contribuer pour que to ko kundande ko na biso na ndenge ya bien. To pesi mbote na bana bolto nyonso. En tout cas, courage, courage, courage. Likama ezwaka kaka moto. Kozanga koyeba nde ezaka mabe. Na kusukisa na lisese moko. Moto akufa miso avandi na nzela atie mbongo na sani mbongo ebele. Mama moko azali koleka amoni alobi ozana besoin assistance abi oui nazana besoin assistance. Zoka ne moto akufa miso azali ne moto akufa miso te mama nazali nde moyibi. Azwi mbongo atiaka na sac na ye abi oza ko compter oui naza ko compter. Atie mbongo mso na sac moto akufa miso alobi ah tango asali bongo ya bi ozomona nga oui naza ko mona yo. Atelemi alongo ya ati moto mwana azaki même propre abomba yeka nzoto na mwa couverture moko boye pour la kokosa ko feindre que azali aveugle. Donc piso tozali bato bakufa miso te kasi totie sani po bato batia mbongo yo koyiba mbongo te zwande mbongo tia soki moto asengi basengi assistance kamata tanga mbongo pe zongisela moto na mbongo tango zotanga mbongo malamu bakoyeba te yo ozali moto malamu. En tout cas ezali vidéo mo zo circuler na WhatsApp nalingaki na partager ka pona pesa moral na bato tango moto akufa miso aza ko senga aide. C'est-à-dire moto akufi ezali pichungo bila ayebi makambo biso zo sala te mais biso toza ko sala ko pona ye yango toza ko senga na ba e bazali boya totanga mbongo wana ensemble pour que to pesa to kunda pichu na lolenge moko ya bien. Bande Goba Bolingo, merci beaucoup. En tout cas, tous les amis de Manchester, mbote mingi. Na soir lelo, tozali na Caribou. J'ai Caribou restaurant. Moi, ma solo na soir pour la détente parce que semaine est aussi là. Lobi tozongeli misala. Na gauche nanga, tokukuta na pe et pas ya Vivien Bojeka na restaurant Vivien Bojeka et pas maman Nelly na Vivien Bojeka. En tout cas, to pesi ba maman nyosa Manchester mbote mama édition limba. Timba Musei Nzuzi Musei. Maman Nene Kapaya, mbote na yo, Sylvie Malongi a communément à Londres, Sylvie, bambote na yo, Maman Chimenga, Nathalie, bambote na yo, Angwana, en tout cas, mbote mingi na ba maman nyonso, Maman Makangila, Nelly, Maman Makangila, Claudine, Maman Liliane, motema ya Blaise, Mawanda, Maman, na ba maman Musuna, Maman Sadai, motema ya ndeko na ngai firme bondo pe bambote na yango na Viki Bonjeka bambote na yango na Sami Mbenza le dur. En tout cas hand no shaking yemonde alobaka yo pe na bosani yote to pesi mpote na baninga banso ya Manchester. En tout cas Domi Kinsala le grand sponsor Ozo Kanate, Domi Kinsala Ozo Kanate mobali bata bébé mitongo bambote na yo yango wana tolobi mamaliza ponga zo continuer ko zika Lolenga moko na mama Nelly kuna na gauche pas à continuer kozika maboko pendant ko betela kabiso ba soupe. En tout cas, mais tout ce qui si wana mais to lobi ke bana Manchester so bomoni communiquer et lobité activités à quelque part boyaka. Après ko fana na parler boring tete. Oh mukileza Manchester peu d'activité, tozo ko créer d'activité, tozo de la bino le samedi 16 et le 17 chez Marie-Claire Fatouma na Shorten. 21 7 QE. Merci et au revoir.